Koza na basoso beleza kozanga bon mon côté. Basoso koza 1000 pour ils diriger la fédération. OK. Ouais. Basoso za mabete mais ezo sala nini? Est-ce que va filmer na biso toko projecter ngota na ba festival? C'est ça le problème. Alors, au lieu de tout sangana tout iba, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ba na biso ba ko sa ba théâtre? Netinga modero boye, moi nanga comment convier so na otama na nzela, ah modero. So na talinga bi ah petit nanga oyebite ba cascade nini ko bunda ni na bunda po ba benga nga modero. Producteur so tikelo 10500 Diego musique o tikelo 10500 Alpha Bokola o tikelo $10,500. Non futa ba José de Londres ba Gianni Versace, ba Gianni Fay ba Sami Mokili ba Willy Mambo ba $600. Ba mira esa. Lelo $600 onga na futa bango komi mutaye bisabi modelo na la $600 o sala nga filmer. Aïe aïe aïe. Na balandi nyonso ya Sarato la TV. En tout cas, un grand merci pour l'angala mukola lelo. Koyambela bino lisusu artiste na bino o bolingaka mingi ndenge bosengaki parce que liste eza molai. En tout cas, avant na présenter bino invité na ngala kopesa mbote na bandeko nyonso o basoutenir nga physiquement, spirituellement, na bandeko bopesa nga ba idée, ba conseil, ba remarque et ça kanga malamu mingi. En tout cas, un grand merci na Papa Diego Milito pour la assistance na yo, un grand merci na Dieu, merci Ndombasi, un grand merci na Montréal derrière la caméra, Aromi Boaka et Moko Yena Boaka été pour Bicolo na Bomba et Makasi. Un grand merci na Abelia Mweba, la private de Orlando Domingos, un grand merci na Maman Gina Amatou, Motema ya Papa Aaron Amatou. Groupe WhatsApp nanga mobimba na linga bino mingi, hein? Kobanda na Bakondi, Papa Bébé, Maman Nathalie, Maman Mireille, en tout cas, un grand merci na bino nyonso bandeko bo soutenir kangana ba ona tangi kombote. En tout cas, Montréal, ce que zali loba moko nanga vraiment, fungolela biso caméra pour être bandeko, ba mona artiste préféré na bango. Ya Modé, bonjour. Bonjour Sarah. Bonne santé. Nangolo Nzambe. En tout cas, bandeko ba Rolanda ezamba libuso, ole kana Sarato la TV, na ebité un mot lobani noko yebisa na bandeko ba Rolanda biso siko. Ouais, Nazali nazaka mumbu na bango. Donc soki bango bazate ngape na ozalate. Donc le quoi bino boza to ngape nazali. Merci beaucoup vraiment ya Modé. Tout chose ya Modé azaki en plein tournage, to zela ki asisa musala na epi azoke sou musala, mais to kokota na ba question oyo to prépara ki to retourna yango boko sepela. Ya Modé rapidement tozonga moi sima, est-ce que yebisa bandeko ba Rolanda biso ya Modé musala o sala galelo ya artiste comédien eza don o nzamba pesa yo to tangela yango kelasi to po bandaka kolanda ndeko moka bandaka ko tourner bien o bande ozaki fan ya maboke obitenga pende na za boy fona ko maka artiste comédien oko yebisa biso parcours na o mukie. Oui, eza do d'abord na koli quartier moko na vie na nganga Dios. Ngana epulu yena basanga so bana lemba soki de ya quartier oyoka via zone ningisa il faut ba robenga ngape atana lala ki faut bala musangai na sekisa na matanga po batu balala te quoi. Ouais. Alors muto yebinga depuis l'enfance so moninga na théâtre akamwate yebika eza bana classe ba biki soki prof abimi classe elingi seka donc eza dans la makila maintenant il faut comprendre le moko boye. Il faut comprendre le nom sala. Compréhension on ezala na ina. Désolé na leka na inate mais na sala ba recherche. OK. Donc on apprendre. Tout à l'heure né dans un épisode de travailler na professeur Nzei. OK. Président fédération nationale ya théâtre. OK. Ba association ko zalonge belé le ko biso ba NTPC ezali ba dynamique ezali. Mais fédération za ka moko. Muto akonza ka théâtre ya Congo. Professeur Nzei. Na travailler kana ye. Donc nazaki na ina lingwala wana groupe mo ezaki bana ina sofunga place pena na kino kulisa siko maili mais nazaki directeur artistique. OK.
est-ce que bon tunanga yo le kay ndenge ina na nini ngabina théâtre Yesu so tuni bana classe nanga ba gesho ba dudu supu ba batista voilà bana ngai so tuni bango ba yebiso ba biya sala ina ya Rome de cieux pour gesho ça so outi classe nanga ya yebisanga bi mambo yebisanga oyo ba yebisa so na professeur na biso l'école voilà parce qu'il y a des licenciés là ina donc Yesu mutalakisanga théâtre voilà pauvre Solange Mindondo yano ebisanga ya yo acteur préféré nanga avant kufa bayaki ye président Masumu président Lombe na kotala ndi na pesa répétition na pesa répétition abisinga bi ochanga malini na nzoto dis-moi sous la vérité pour ça tout nanga sona les gars ina nini po yatanga kuna abinanga dis-moi la vérité o les gars ina na bise jamais na les gars ina te donc ngabina théâtre Yesu voilà. Merci beaucoup vraiment Yamodé au répondre tellement bien que théâtre eza na makila mais koloba théâtre eza na makila eza bien mais yaraka ne loro mo retinda rabiso ndeko badumana TV bazobao yaka na olakisa yo on considère un troupe de théâtre lokola une école olakisa oza na formation ni olakisa mutawa bengo yaka na olakisa lemso aibi définition théâtre té aibi té pourquoi théâtre aibi biti ya théâtre té ayebi ba norme te yango limbisanga ngata ka théâtre na bisote ya solo natala ka film mundele ya modeti ko loba boye bande ona ba osepela biso te ba osepela ba sepela protocole teno nous la met dans la méthode tika ba fertilité zanga nango tina pamba o ba swana ki yeku na bobenga ka etete teno nous la met dans la méthode bimisa art na biso na keto tala lelo ba sénégalais ba série baza premier et le kilanga mabe na tourna film moko ya mundele félicité casting nango ezaka na ina na kenda na ina ba professeur ya ina bana ina ba na ke mundele réalisateur français a recruté nga na recrutement wana kena sango na ina po yebine mutute akino sala casting na ina na kendaki kuna na ina ko sala casting nango et na casting wana a recrutanga na obandela casting ezaki na ina na kata ina mundela recrutanga a comprendre mutu na ngate félicité bima meilleur film na festival na Burkina Faso producteur nango zaki sénégalais et ma meilleur son na ba Allemagne na ba Suisse film ona est-ce que ba film na biso to ko projecter ngota na ba festival c'est ça le problème alors au lieu tout sangana to yeba qu'est-ce qu'il faut est-ce que ba na biso ba ko sa ba théâtre netinga modero boye mona nga koma convier so na otamona nzela modero so na talinga bi petit nanga oyebite ba cascade nini ko bunda nini na bunda po ba benga nga modero non lingate asalango batunga biso ba industrie cinématographie ba pesa biso ba espace à tournage avant tout ça biloko na faut tenons nous la main dans la main tout marché tout tambola batuna biso na bakonzi bolingi nini so muta sali production ya $1 million tout à perdre te à collaboration avec le ministère de la culture d'abord kanga pirate et aux alaté atate qui c'est de 2000 francs $1 avec 80 millions d'habitants plus de 80 millions d'habitants ba mourir à théâtre ya Congo. Donc, si on a une production, il y a 1 million, c'est-à-dire qu'il faut modérer 15 000. Si par an, il y a 4 fois, modérer 60 000 dollars dans la poche. Si on a besoin d'assurer modérer santé, si on a besoin de Suisse, dans l'Inde, on a besoin de poche. Il y a 20 000. Donc, dans zone là, comment on a dit, il y a une association qui est na WhatsApp, na manini, tous ceux qui sont là. Mutu akufi to sangani te to bele la bakonzi te nous la main dans la main ce qui m'a molifté oya chaki misune pana biso ce qui m'a modernisé oya ki ko assurer biso santé netinga mama Olive inoubliable na mutu nanga parce que à côté il comme na biso lokola ikamba famille
Donc lit na ngai ezalaka vraiment question na ngai ya liboso mpona sala lit yango natunaka est-ce que bana biso tokondima basa théâtre natunaka vie masumu papa ntsakala tozalaki na HJ gloire à Dieu tokutani na président Lombe natuni bango est-ce que bana biso bakosala théâtre bituma na biso ezani voilà. En tout cas, merci beaucoup. Yamodo ozo répondre penda kitoko. Mais na koko leka motuno boete po utuko bisabiso ke yo talaka théâtre na bisote, on talaka ya mindele ba film mindele. Natalaka pe ba magique te, ba novelas te. Natalaka ba commando libération. Ba film. Film proprement dit à mondele. Po obi biso be do sa ba 15 minutes o eza gag te. Gag ezaka 1 minute 30 secondes. Et yaka wana ka pour muta se détendre. Donc yaka ko sexa mutu. Biso 15 minutes bandeko o botala ba film ba novelas ba magique. Au bon ba changa ba épisode d'abord na ba 15 minutes. 15 minutes après ba kati. Mais oui, et ça court métrage. Film ko banda ça 15 minutes. C'est ça to benga court métrage. Et plutôt il limite ça moyen métrage. Pour court métrage je souka 30 minutes. Ce de l'équipe à 30 minutes qu'on a to comme dans long métrage. Ils ont filmé, ils ont gagité. Gag, ils ont 1 minute 30 secondes. Il y a un peu pour Moutaseka. So Moutasali a tali, toi tali en la télévision. Et c'est assez qui. Donc, au Bengana, nous avons que nous avons un recyclage. Est-ce que nous avons un colo groupe? Nous avons un soulem, nous avons une minute. Oyo. Azana Moutoukanae. Yo, il y a un recyclage. C'est très nécessaire. Michael Jackson a confié à pleine répétition. Théâtre est la science. La répétition est la mère de la science. Si vous êtes présent au Congo, vous répétez à la montée. Vous répétez à la montée. Vous répétez à la montée. Matro, Sarah Modero plaira. Modero plaira. Ya Modero regretta nini en fait ndengo zoloba ba question kuna yaki nango na opéra la bimission te mais ndengo zoloba zo la kisaki oza na combat moko oza na regret moko po comment na yo moko artiste et comédien koloba ke otala kabiloko na bino te otala no ba film donc la kisiki oza na ba regret moko donc yo lingai musale zala boye musale zala na valeur ni nozo regretter na kati ya mondo yo kota qu'est-ce que tu regrettes en tout cas en dehors ya musala ba fitité nga na regretter yango te neti ba biloko mo to le cas je crois yebi eza passé modira zo senga ba ordre des artistes c'est-à-dire toza penza na ba avocat eza kama bete so boyoka na muninga te bokena l'état yo bima na télévision finga nga pourquoi ozo finga nga tina niveau ya ko toucher ba point au bana nga so ba yoki eza passe na matoi na bango siko oyo ndeko sala bongo bomoni te tonga modira na lobaki no to kena l'état et comme problème il y a un gars qui a artiste il faut pas un ordre des artistes bah tu vas là ta touche pour au moins que bah fertilité aussi là pour un biso congolais côté na ba banque au moins na internet plutôt au moins ba mbongo ba Nigeria au moins ba parler na bango parce que millionnaire na munoko ka to leki bango na nini na elo te mato yango nga komba na ngai ezalaka tosangana te po tokunde bembe tosangana te po tokende o po kingandi azobela tosangana te po kingandi azobala tosangana po tobimisa théâtre na biso na ghetto na ba aplis toza te na son nini tokotela yango na son nini place au salle émission a yoka bana ba déranger et que na montage qu'on appelle moi ba théâtre malobo il faut ba to ba yoka na soni tous en ba espace ba tournage te mato en tout cas place au simbe selinga moi pe monter ma passe parce que tout kuta opé na scène a au bande ko tourner bana bazo déranger donc espace déjà bozara na ngona ba difficulté donc ça ba difficulté beaucoup na ngona musala moi bo pesa biso son kitoko ezala raté pour ba Nigérien ezala romona ndako calme libanda mais comment baza nango de Hollywood na bango ba indien
ba sénégalais na ba tanzanien bazo tala hein oka muta congolais azo interpréter film ba tanzanien aïe aïe et ça est passé ils ont un sponsor merde mais tout ce tonio comme auto zoza ba miette la plupart de zoza ba demande ah son excellence ah papa Pierre Kangoudia Sunganga te artiste fo aza muta valeur aza kemander te biso bikoma bongo po ani ini de solinga beta check c'est que faut beta président de la République ya moda aka na kati ya ba regret donc ya moda zo regretter ka ya modé bandeko ba otala biso na ndako ba koluka ba ye ba rôle na yo oyo jouaka modéra za polyvalent modéra joua mobala kalunga joua mona kalunga modéra joua camarade na vie de l'autre joua mona vie de loin modéra joua papa na Milo modéra joua papa na top mobile ne vient ngai nani Shaba carrément Shaba comme mona modéro modéra joua papa na Devos ya film mona kanisa ser nanga o autokufa il fallait jouer Mosa Kwedi moi na bango Devos producteur Kwedi ba demande les kaki trop papa Kwedi producteur a kokité papa Kwedi kangi producteur singa na kingo mama chako abise benga modéro producteur atali Kwedi modéro amona modéro na ba fufu mama chako abise abi benga modéro ya boé producteur a kotsa libo na poche abati après tournage à Bakisi auto yokanaki ya Bakisi mususu mama mundele wana na biso casting ezana ina na sala ke fier po bande ko na biso ba congolais ba bi bo futa ba mbongo ebele ba futa ba mbongo muke to ke répétition na art de la combinata la bo caché kiti jour ngo ya mercredi que son âme repose en paix Michel a dit lui a benga ki ngai na ke sala émission kuna moins $300 ezaki nangi no lia ba fufunga bi avantage ngana ke lia ba fufuna ba pesa ngazu $300 je préfère que pande ko nga congolais na okende ayote na tournage foi banda 8h ti 12h ba obera ngana bino yate mundela ya yemoko na producteur na Mercedes makamna zo so bana bazali na répétition na zaki na répétition après singa salaire oyo fala pesa nga liboso na ola dilu ya fa pesa nga donc na ba écriture voire même ça la passe yo mona te film mundile oka scénariste outi mboka mususu metteur en scène outi mboka mususu caméraman outi mboka mususu preneur de son outi mboka mususu ah mutu nyoso linga sala nyoso est-ce que nana yebisi okoma yo moko komi yo moko monteur yo moko caméraman yo moko prise de son nana yebisi okoma et puis la plupart ba film o bano bateka na ba CD zaka ba film modéra comment ba Kokoso ba Kofi Central ba deuxième regard ba locataire ba œuvre biso tiki ba œuvre quand même cachon ezaki ya moke mettant biso ba ninzonzi producteur zo tikelo 10500 Diego musique o tikelo 10500 Alpha Bokolo o tikelo $1,500 na futa ba José de Londres ba Gianni Versace ba Gianni Fay ba Sami Mokili ba Willy Mambo ba $600 ba Mira Esa lelo $600 onga na futa bango komi mutaye biso abi modéo na la $600 osala nga filmer aïe aïe ya modé ko lela te ma trop na ba fanatique na biso bango pe bazo contribuer na oboma théâtre bango mo senga bakolo ba site tshela nga kingandi so tshete biso to tala te oh utala ba novelas boy binani butala ba magique boy binani on a besoin de belle histoire tout la combat bato bo bano batanga ba ina banani ba bisa bango boy banandeni désolé hein? Ya modé désolé ya modé likamba fufu hein question ne utake pasteur nanga morabi est-ce que fufu ana penda ya moda aliaka modora aliaka oyo kotaka na monoko oyo sila kande zaka lokuta mais modora aliaka bongo te jamais na plateau na osara modora ko ya po alia à moins que ebongo na système Sarah tchaki yango mosolo enveloppe a comme spectacle
te nanenga logique penza c'est qu'on consomme bongo pratiquement c'est impossible donc yo consomme na enveloppe na sima en tout cas na consomme na enveloppe bato ba yaka oliango kaso ba mona enveloppe sozo zelango invité nga na ndako to na ndako d'ailleurs nga biloko minene na lia te bakatela nga ba boule moko boy modéro bela secret nga na lelo ko na kango goût c'est-à-dire na kota na alimentation na sombele mso crème ya ba 3 litres wana donc kango goût ya modé et ya question fakina tout na avant lelo sala groupe na yo la sala groupe depuis 2002 ah boto na zeso ki ba batisa ba dudu supu yo mo bagesho donc baza bano babimi na kati ya groupe na yo nulle part modéro mutalaxi bango théâtre ya bimisi bango nulle part je te dis ba uti te ba uti na théâtre na bango te pour baza bana quartier donc modéro avandaka awa batsa vandaka wana dudu supu avandaka kuna gesho avandaka kuna ba elko vous comprenez baza bana quartier c'est modéro yo moko uta wapi modéro uta ipeka kaipa ya bo modéro linga théâtre mingi et na groupe mozaka na commune sur les Magnota bana lemba tutu uta kuna ba préselo mbe ba bodo ba mindondo biso na kacha nyota wana alors nga père linga était na sa théâtre parce que je me souviens avant na TV na moni groupe moboé et répété à lemba plia d'ambuta masebe pour na kinaka chic shop na talinga bi ah aux écoles na ngate kuta na mona kaka mbali so ngabi ah ponga zaki fanatique ya mutumbo bwichi na chitenge sana école on ezaki école minzoto et uti badanga bangadi da tout ça nga école na ezaki ba chitenge donc groupe salon quoi ndele ko intégré pa muta masebe na sali 8 mois et na sali groupe na ngai académie des arts de modéro voilà donc uta pa papa na biso mbuta masebe malombo on a zo saluer donc umela mbuta masebe. Merci beaucoup ya modé na kokango to mingi te tokota mbala mo na kati actualité to mona ki bandeko na yo baleki na yo tokoloba bauti ko pedisa internet moto epeli ekomi kende na parquet zongisa simba kanga ya modé lelo yo est-ce ko confirmer biso que ba acteur boko kufa mingi parce que Sodome na Gomorrhe ya na kati na bino est-ce que vraiment ils a vrai eza archi faux eloko nyezo laksa ke to kufa mingi baliwa na biso zoyeba na parce que toza ba homme public même na ba église bato bazo kufa na ba onatra na ba sosa comme na ba camp partout bato bazo kufa ya biso zo zo mona na poto za ba homme public kinga na kufi sango kei soko kele na ba mort bazo bimisa kombe bidebi bembe c'est que Congo ne mutu Sodome comme moto art dramatique. Te to mona ki ndeko na yo leki na yo na kombo a Mike la Duchesse a précisé ki alobi na ba comédien nyonso sauf personne bo changer parce que o ezo komela bino liwe ezo kota mingi parce que bo sala ka ki ba lesbienne baza na kati na bino ba PD bolinga na bino na bino ba mama mikolo na bana mike etant que yo kulutu ya musalo pe ya makambo tango yoka kiango au concevoir qui on dit. Na mona inde kwa zo jouer na plateau. Na ka ko loka ko ko mena makolo matu ina na seki. Ngabi asaki théâtre ngo théâtre des émissions. Ngabi asaki ka inde kwa zo jouer na. Oui, sko na ko sa ngoni. Eza lokwa ba ko ebisa ngai modéro lisapina yo oyanga moko modéro ezo nyokola ngai na okatango non kenika pa munga ngabelisa ngo ebikati alors c'est mon frère non sani mais ba retomber nango ezaki mabe to moni na kati bato ba yaki ko confirmer biso que Mike akosa kite yo lobi c'est faux mais ngala koloba c'est vrai parce que parmi maloba Mike aloba ki na émission to moni ndeko na biso liboso na yamba ki na plateau na nga 7e bagarre na pesi mbote aye ko tatola aye ko tubela que c'est vrai ya ki lesbienne a bebisi pe ba fille ebele à théâtre ba lesbienne baza ebela confirma ki yango etant que yo yaya na bango kulutu koyoka makambo baleki na yo bako bimisa ba secret na réseaux sociaux rolobani na bango na yoka kité
na mona kité ngalo ba makambo na yoki na ona moni donc le quoi naza na confirmation té en tout cas naza na réponse père pesoté voilà mais le ko yoka kito mona kité wata na moi concert opesa baleki na o ba koma kiti na ba parquet agabi akoma kiti parquet et koma ki ba sérieux problème na ebité soki pe wana yoka kité to ko boya kaka ko yanola pona ko boya ko benda chaîne mulai na yoka kité conseil ni ko pesa ba soki na yoka ki peut-être conseil ko zala oko pesa conseil ya biloba loba ya ya likambo yebeliti na opesa conseil po anini conseil za kana petite na yebe le côté na opesa la conseil dona makambo wana nyonso to yebelo en tout cas na yebe le côté ça en tout cas merci beaucoup ya modé avant to kota na ba question mususu bandeko bana ndako faut ba comprendre que na yambi modéro donc o mema biso na scène à modéro pour quelques secondes seulement ouais et ça le quoi nazo lia ka na plateau et modéro o ya na plateau o ya d'ailleurs benga modeste pour mona que pour transformer modéro ça na longoli o tenit na comme na bilamba oyo bona kende bongo eza moi mobulu po ndeza boy muto ozelanga kuna na lia fufu to muto ozelanga ndenga kanisela ke ngala lobaka bêtise o ngalo bana nga bêtise te lingala ndem teza passe basi bake c'est une question na lingala basi bake yo non lobate dis-moi la vérité ce que lobate soki oloba te o bamanga libanga lokwa yesu atunaki bato wana mwasi olokola sali kindumba asala lisumu ta bambanga abambeli banga basi baye eza question d'ailleurs écoute j'ai vu Difuni eza français bata maboma zomi mitakala j'ai vu Difuni eza français bato balingaka ko kanisela nga makambo po bakitisa ngai batikanga na za responsable na za papa ya bana ebele ba olesa bana ngate bakosela mo anika yo kenda apeka na ba place wana ebiki bango bakansela kuma e bon po anika sibino bokenda ko kansela ngalo bakalingala na biso te ya mode yo kanza po nini yo ebide yake bato baloba ke yo loba ba bêtise po ni yo kenda ka place wana ya ba bêtise ngana na biso pauvre ko loba phrase mususu te po lingala place mususu ko bongola ngope e loba mi bongo me yo bongole na biso likamoko batala ba novelas o itala maka monde ngaku natala na communauté congolaise film Eddie Murphy ben c'est Eddie Murphy obota Eddie Murphy abi jamais tout na semi habité yo tonga ndo luka une femme idéale ngando luka évangile idéal film au président de la République azotala pour le bambi na français totika complexe ko o ngalo bana nga bêtise alobani ni va j'ai idéal habitant yo luka une femme idéale ngana ndo luka évangile idéal na film ya mundele au président de la République et un prince à New York 2 donc c'est que yangwana yo po monique lo yango ye leloti ngana bandaki kala o de ye rango leloti ngana so se kopeka na novelas nde yango yo lo barango po oza balanga po na novelas te dans le so bo lo ba te so bo bisinga ke totala ngo na bana e novelas oyi ba tu ba komelanga modéro tika ko bana biso na poto mambatala ya makambo yo lo ba te c'est ça poni bolu kaka bokitsa bona mutu bozo nini botaka jo umeli pena succès secret des années secret no Jésus-Christ de Nazareth leader de tout pouvoir batbana bezo baseka comprendre nako fait comprendre mon mais na uto ebiso tout à l'heure awa il kamolingana na ngai ozoni kana ke na mozindo po bakanganga kaka ndoki moni ya ndebo kangsanga ndoki ongana sate ya bande ko ngai donc bobi wa bino mutu yende jouer aza humoriste te maza comédien voilà na plateau ne boza ba humoriste pour boseka na ko beto li solo mo boye ya ko sekisa mais et ozaka ndemo te so moni phénomène so moni Charlie Nongi Videloe so moni Pakaloui so moni Fisto Mafinga sai so moni Sundiata so moni Mukwata o moni Lianza o moni Mobikisi voilà donc ya modé malobala bien ka bato wana baboya malobango ka bango père mom comme suba bana ya modé mais mikolozo nyata bantu akate na soka ngo trop na pibia eloko mo na lobia sanga baza mystique
bon nazotika koloba 1000 bachenga bravo 5000 bafashe babiso otika koloba to anotalo te mais finalement ce que beaucoup changa wa eyana mutu mo asenga bi ya mode na so alekisaka ebisa ya nyata baplan ngabi baplan ni na nyataka baplan ni nyataka banda to bande misonga na on a su baplan te baplan oni yo nyataka ai na ebisa ba ok non to na petit mon quartier petit binti mais na bango sala 30 ans na Angola petit binti petit on a souffrir à Kembi sans pendant que mère daya et le jour mère ya ba petit binti yaki quartier ningani mabindi aye mère ba petit bindi aye mabindi aye pardon na ebisio batu mabindi te ma mère Claudine moi nende bindi moi nende bindi OK c'est au moi na yi maman yi après 30 ans mabindi aye mère ba petit bindi aye mabindi aye quartier ningani na ebisio siko elle quoi ma Claudine ayeti mabindi ayebisa ngasiko yanga foti yanga oyisa ngazo banga na moni yanga mabeza wapi okolo bate mama bindi aye sala ka bungo sara isaka ndike bulu bakate en tout cas voilà ezaki pona koseka ka muke ya mode lelo toyebi te bokoma na combien d'associations na ba groupe na bino bokabwana babio pe kuto sala ya yo bokomi na combien d'associations koto e papa masumo ezali tozonga pe pa artiste à danger kuna papa chaka kongo epai finalement nini ezoleka na pona nini bomoko ezate na kati na bino ba non koza na ba association beleza kozanga bomoko te ba association koza 1000 po ezaka diriger la fédération OK ouais ba association za mabete mais ils ont ça nini les problèmes là c'est ça to sangani pona nini biso na dynamique wapi place gesho inange o aza président na biso to sangana kapoto bimisa aro na ghetto OK bolita komba wana d'ailleurs mikolo to za collaboration na fédération ya théâtre auto zo benga jumelage populaire et classique omona ke ba tête bazo sangana bazo pousser boko yoka milolo ko beta bobo mituna te esika bakena mbunda bobo yoka son voilà en tout cas merci beaucoup ya modé et kaselo ronini oyo yo tikala nango lokola souvenir à malamu na musala au band avion sans visa ah bon bakalunga bakenda ki point noir fona landa bango na se présenter na aéroport déjà dernier avion zo mata ngana on a eu visa te na point noir OK ngana on a eu visa te ba téléphone bandi producteur abinga fona mona na spectacle na ba bazela ngana lia fufu ba téléphone bandi kan na côté avion buna kiti bata DG ba ko automati ndeni sans visa na retour na on a kita DG me kayenga photo avion il se côté pied mundela bimisi pied pilote akitia te mi auto wala nani modéro donc à part relation na visa donc yo gagné na hôtel likola fufu mama babi zanga mbongo zana batu likola fufu manti avion sans visa nzamba sa ki grâce ke muta mema atindika nga mwana na mikili eza mutu ya on a profité ko pesa alpha bokole bambote belé o penza chaki penza esprit corps âme ke lelo makambo pesama mon conseiller privé Kiki Bokole donc famille Bokole Eric Bokole venanga Bobo Bokole venanga Yokasi Yondo Roger Yondo Amando Feli Yebo Vesampengo Mei Grand Lac Maman Gisèle Bijou Totokani Chikipe Totokani Kitos Kinzanda Jean-Marie Djamba Papito Kindudi Mokonzaba na komina Lemba vraiment de Kishakamba Izedogo Aimé Poutou arme automatique Zifio Tunani Lemba Koyate Moni makambango yango soto yambi ba merci Johnson to baleki na bémission babwa karaté baba patron babwa karaté non merci Jackson baza pe na ba relation na bango baza pe na bato batindika bango pour bakoma ba merci Jackson il faut babwa ka bango quand même pour baza iloko opesa bango te soko yebisa bango te ke merci
Voilà. En tout cas, merci à Modé et Nabandeko, Barolanda, Bosarana, Bango Moussala Moko. Tenons-nous la main dans la main, toute cette fertilité, Balobaki, Batongaki, Oyete, Netinga son sa mise en scène. Parce que c'est la gamme comme on a Tchakabana Lemba. Les bangos en a Kalung, ils en a Lombe, ils en a Bordeaux, ils en a Milo, ils en a Top, ils en a Geisho, ils en a Elko. Atabino Moko. Donc, on a complet. Donc, on a lobby, ils en a Mbata Siala, ils en a Tito. Merci, vraiment. Mais, bato nga na cha pied na nga na succès na bango basa bana lembate na cha pierre na nga pito na bata pierre na nga na succès Irsil Pechanga. OK. Na succès à Sila na succès à Bellevue. Vidéo le kanabe miso zo ba grâce à Modero ba pakaloui basa bana lembate. Dernièrement toké na tournage mo pakaloui abi vie ba ko c'est la ko makam biso to tourna ba film à succès yo Modero. Modero comment ba locataire balota fimozo seka ngaya tala bona kuteka ba bopisa nga mosono koma commando libération ko ne koma bina do na sala film mo les tueurs de vendredi les pas Nana Takaza maman Nana Takaza oh la prêtresse Nana Takaza moi c'est Mundele les pas Nana Takaza maman Nana Takaza témoin ba scénariste français ba scénariste russe babima pour ba corriger filmer voilà. Ah bon les tueurs de vendredi. Abomaka vendredi. Modero. Je suis moi na éviter. Ça so na bando lo bato rume la bande ko bazo zelangai. Donc to bomba po to lo ba muskolo musoso pe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup ya Modé to komi na bisope. Na suka ya émission et lelo yo na bana nyostu oyo bimisa soki pendo vante obi otalo bia openza ata lelo ba biso so tozate yepinda osama bimisa ba technicien ba tchuke lomboto ba profil ba blani mafuta ba minata ba mirma bazali na bimisa ba technicien ba gesho inange ba Batista ba dudu supu na bimisa ba technicien na ko pona moko te yebisa nga pona bango na mipiku les choses qui n'ont été outa Modero outa Modero ngaya dara ningo jouisse nga baluka liwa nga sibote vraiment en tout cas ya Modé to comme la suka ya Modé ba film nyosto koma yo moko so vandi malewa tika boy malewa onga na linga wana yo mtokoma komango malewa na linga ngo po ani po fufu ndim tesala makamla malewa d'inspirer qui na titre film ezani yo malewa mais nini sala ngokana ça na filmé et sobe na filmé vidéo ba José de Londres ba Janify ce ko ganga film azalaka moko ce ko otuna nga bitenga fona bima na kacha bato balo bandenga ya on m'inspirer qui na ba fufu malewa inspiration ne wutela wapi na titre ya film malewa donc et là ça restaurant mo ya basse classe niveau C ya C voilà place ba fufu utaki. Voilà. Et où t'en es na pièce na malewa. Yango ti lelo s'incarna na fufu. Te tant epesi ba producteur tant ba ko ya. Yebi Congo de somo ko teki senga ze simbi tout le monde la la takaka. Oh Modero c'était comédien. Tala na joie film moko ba vina nga nzuzingo ba vi dani ya RTNC. Ba ba réalisateur a filmé wana. Ngai sai JP petit moi zaki na ina alo ba tonalité ba yombe. Ngaka boy. Bah si ça c'est un JP beaucoup maté benga ebo benga ke yaya de Modero aux artistes et là na joie avocat na joie sango na linga o mingi des choses escrocs ya parce que duche kapanga ibisanga ke na linga ko mingi sozo jouer patron En tout cas, voilà, merci la famille. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Na habité ba dédicace na yo sokoza na bateau ko remercier. Ours blanc du Tchekapanga na bandi na yo sina bilele José de Londres. Nana Takaza toujours Bendele Koyate. Monde ba komona bino ko mokimba bo décevoir nga trop famille na ngai moko. Chez la Kabenge, la mère Bafwa, Florence, Agneau Tété, Passé mon pété, Vanessa Totokani, famille Matens. Vraiment, Tozali. En tout cas, merci beaucoup, ya Modé, même moi, ben tout na soba là, NMT
Non, eza mabete Modero aza célibataire occupé. Donc a sali déjà une grande étape au mariage ou abengaka coutumier civil. Et comme la ngonge beta ya ngaskopé loko ezaki pe na lingaki na ngate mokili yeba. Mais oyo asuka oyo ya voile nde mokili kaka ko za l'obligé ya koyeba. Choix ko zarate pour yeba mo soki yende nani. Bon mona e. Merci beaucoup Yamodé. Merci beaucoup. Plat pour finir Rani déjà. Babio foufou kane. Oui, c'est dans le foufou bouton dimanité. À l'obokosi. Fondima. À l'obokosi. Mais n'allez en on est na madesu. Bacham. Madesu. Bon, ah mais dans ça la on est na bana foufou na midi, na kela la loso. Na bana foufou na midi na kela la loso. Merci beaucoup, un grand merci à toi Tata Po, un grand merci à Adrienne, félicitations à toi Grâce mon pour Nalibala au Pessibiso Valère. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyons tout partager, liker cette émission. Au revoir à la prochaine émission. Ciao.